Ozali oyo abongi na lokumu mosungi nakokamwa mosungi na ngai aza na bomoi. Ozali nzambe oza na suka te o elikya ya baoyo bakenda na elikya ya kosekwa. Bandeko balandi intercession miracle bokomi na ngunga oyo tokumisaka nzambe tonetolaka ye tosanzolaka ye tobengi yango intercession miracle. Azali nzambe oyo abongi na lokumu, azali nzambe oyo abundelaka bato, azali nzambe oyo babengi ye mosungi na bato. Tango bato bazokanisa makambo esili, tango bato bazomona ke yo suki, tango bato balobi bakokunda olobi nde na tango ye atelemaka mpona kobundela biso. Yeleme intercession ezali eloko mosusu te, ezali kokumisa nzambe, kolela mpona bakaya bato mosusu, kolela po ete intervention miracle ya nzambe esalama. Alors na pokwa na lelo tozokende kolela mingi mpona bato oyo baza na ba problème ya finance, baza na ba problème ya santé, baza na problème ya promotion musala, baza na problème ya mikanda, baza na problème ya mabala, baza na problème ya ndako, baza na problème ya kobota, baza na problème na bana. Biso lelo na Angleterre na Londres tolamuki na sango mabe mingi, babomi mwana na tata mwasi na ye, mwana oyo nga nayebi bien, mwana oyo nga nayebi mama na ye, mwana oyo tovanda ne ndako moko alongwe pa mama na ye po badiskite, alobi ake na ye epai ya ndeko ya papa na ye, tata mwasi na ye akinolala. Mwana kei na butu na tongo babandi bakoti baza koluka cousin na ye, mwana mokolo ndako koma azalaki te, babomi ye na tata mwasi na ye. Tala baka oyo bamama mingi baza na problème na bana, bamama mingi miteme zoki, bamama mingi miteme pasuki, ayaki na bana, ayaki ye moko aboti bana misusu batomboki, bana bakoti na makambo ya bana mboko oyo, bana bakomi kosimba minduki, pasi na motema, tata mwasi na mwana nkazi na ye bakufi mokolo moko. Donc papa ya mwana wana perdre na yayane ya mwasi na mwana ne mokolo moko. Bien aimé baka wana tozolela ngo na États-Unis, tozolela ngo na Kinshasa esika Kabila azosisa koboma biso. Tina poto esika tokanisaki tozali protégé, moko te aza protégé, kaka Yesu muta protégeaka, Yesu mobateli, Yesu motombo. Toyembi nzembo. Kombo na Yesu ezali monene, kombo na Yesu etunda na nguya, kombo na Yesu ezali na nkembo, ekopesa lobiko, ekopesa esengo, ekopesa kama pamboli. Kombo na Yesu ezali monene, kombo na Yesu etunda na nguya, o kombo na Yesu ezali na nkembo, ekopesa lobiko, ekopesa esengo, ekopesa kama pamboli. Tozokende konetola kombo na Yesu, tozokende kokumisa ye, kosanzola ye, konetola ye. Nzambe nini aza lokola ye, nzambe nini abatelaka lokola ye. Soki abateli te na kobatela, soki atomboli te na motomboli. Tolongwe na poto tokimi ba Rwandais, ba assassin, ba terroriste ba oboma biso. Toye na poto esiko tozali censé kozala protéger bana na biso ba obeta ba masasi. Na États-Unis ba mama ba olela bana, na Londres ba mama ba olela bana, na Paris na Bruxelles ba mama ba olela bana, na Bruxelles ba beti combattant masasi.
Kolo sembola loboko na yo. Kolo sembola loboko na yo. Kolo sembola loboko na yo. Tulingi kolo loboko na yo kita. Kiti sangu ya na yo. Kiti sangu ya na yo. Kolo yamba lo yembo nanga. Lo sambo ya moto atondi na pasi. Nazali kolela na mai na miso. Yo nzambe na banzambe nyonso. Otikali kolopo lele masia. Opotomona nkembo pengu ya na yo. Ezali elembo ya mai ya lobiko. Yo nzambe na banzambe nyonso. O nasopi motema nanga. Liboso na kiti nangu ya na yo. Ozali nzambe oyo bundelaka bana na yo. Masia nanga. O kiti sangu ya na yo nkolo awana kobelela kombo na yo. Ozali nzambe yo mokeli na nyonso. Masia nanga. Kolo yamba lo sambwa lelo. Lo sambwa bana Kongo bazali kolela basase na ba criminele babomi ba Congolais. Yo nzambo lobaki tout accompli. Otikali koropo lele masia potomona nkembo pengu ya na yo. Ozali elembo ya mai ya lobiko. Yo nzambe na banzambe nyonso. Kiti sangu ya na yo nkolo awatokobele la nkombo na yo kolo kiti sangu ya na yo. Yo sina ba yekoli batuni yo to sambela ndenge nini. Yolobi na tango nyonso boko sambelaka bobelelaka règne na ingai ekita na se. Kolo tozo belela règne na yo na diaspora. Règne na yo na Congo mboka oyo mabele yo pesa biso na bakoko na biso. Règne na yo ekita. Tokanisaki kwa na poto to batela mami. Tokanisaki na poto toza na sécurité. Tozo lela bibembe. Bazo kufa na maladie te, mais bazo kufa na masasi, bazo kufa na accident, bazo kufa na poison, bazo kufa na sida. Nzambe sala ya minene. Nzambe kito sala. Tozo lela pona communauté oyo. Tozo lela pona ba Congolais. Yozali nzambe. Olobi soki bobeleli. Soki peuple zo invoqué kombo na nga. Ebeleli ngai. Eluki elongi na ngai. Emikitisi. Et se repentir. Yo nzambe okokito kosala. Kolo yo lobiete ata masumu na bino komi motane lokola mola, lokola la cramoisi. Soki boluki elongi na nga. Ata moko na kati na bino. Azali juste abeleli ngana kokita na kosala. Kolo yokata lo sambo ya muumbu na o proverbe. Yokata lo sambo. Yokata lo sambo na ngai. Nazo bonde la pona ngate. Pona communauté o munene. Pona RDC eloko makasi. Pona ba Congolais o nyonso ba mimona kabaza bana na nzambe. Bazali ba Kristo. Me bazo mona loboko note. Sembola loboko na yo. Sembola loboko na yo. Nabelela kombo na yo. Nabelela kombo na mawai. Nabelela kombo na yo. Yonde nzambe kito salam. O nabelela kombo na yo. Ngai nabelela kombo ya Shilo. Nabelela kombo Adonai. Kita lelo yo salam. O bamisusu bake na banda kwa nganga. Bamisusu bake pa basoloka. Ngai nabeleli kombo Emmanuel. Ngai nabeleli kombo na Yoshua. Unabelela kombo, nabelela kombo, nabelela kombo na Yeswe. Nabelela kombo na yo, pona yebi yo kosala. Ho tobelela kombo na Yeswe, tobelela kombo na Elohime. Tobelela kombo na yo, poto yebi yo kosala.
Bien-aimé, banda kotato la bakomo nyonso lokumu ya Adonai, Elohim, ya Nzambe mobateli motomboli yo yebi. Komono Rafa, Dieu qui guérit. Komona yo El Tanerod. Komona yo Adonai. Komona yo Yoshua Mashiach. Komona yo mokeli na likolo na nse. Uta mokili banda mokeli lokola yo amonana te. Mobateli lokola yo azali te. Monetoli lokola yo azali te. Nzamba kokana na yo azali te. Kumisamba na yo. Netolama na yo. Sanzolama na yo. Nzambe na bomo. Nzambe mobateli. Nzambe motomboli. To netoli yo yao. To sanzoli yo yao. Nzambe na bomo. Nzambe malamu. Mobateli malamu. Mosumi na kokamo. Motomboli. Monetoli. Mokeli na bakeli. Adonai. El Shaddai. Nzambe malamu. Nzambe mobateli. Kumisama na yo. Netolama na yo. Sanzolama na yo. Nzambe malamu. Nzambe mobateli. Nzambe motomboli. Kembo lokumu. Ezonge pana yo. To netoli yo yao. To sanzoli yo yao. Nzambe na bomoy. Nzambe malamu. Mobateli malamu. Mosumi na kokamo. Na kumisio yao. Na netoli yo yao. Na sanzoli yo yao. Kumbamba na yo Kumbamba na yo O sanzolama na yo Solo yo kumbamba na yo O nabakombo nyonso Kombo na nyele kingu ya Kombo ya Masiya Eya na tongo to na pokwa Ngana beleli kombo ananie Kombo ya Masiya Hata na mbeto l'hôpitalo Nako belela kombo ananie Kombo ya Masiya Eya na tongo to na pokwa Toko belela kombo ananie Kombo ya Masiya Hoto beleli kombo yo Kombo na yo Masiya Kombo na yo yango lobiko nanga O kombo na yo yango miracle nanga Solo mongu na longa te O molinga longa te O mongu na longa te Heya na tongo to na pokwa Nako belela kombo nini Kombo ya Masiya Hata na mbeto l'hôpitalo Nako belela kombo ananie Kombo ya Masiya Ngana beleli kombo yo Kombo na yo Masiya Kombo na yo yango lobiko nanga Kombo na yo yango miracle nanga Mungu na longa te Mungu na longa te Mungu na longa te Bien-aimé, kombo ya Masiya ndezali kombo mobateli kombo ya oya kela likolo na nse azali mokonzi abatelaka atombolaka netolaka tozoke dobelela siko makila na kolo Yesu oyo etangaki na Golgotha oyo lobaki tout est accompli ekita na bomoi na biso na bandaku na biso et purifier corps et âme na biso et purifier corps et âme ya bana na biso ya bakoko na biso tobondeli bon na komona Yesu Kristo kolo tuzoke no sala lokola ba Yuda batuni bango na Barnabas na Yesu bolingi nani ba libéré ba Yuda balobi Barnabas tozana tina na ete makila na ye sala kiloko te akene na ye kasi Yesu de Nazareth bobaka ye kuluze makila na ye tanga likolo motu na biso pe ya bana na biso batuana à l'époque bazalaki ba prophète bazalaki mayele po bayebaki makila Yesu soke kiti elongolaka botutu elongolaka ba condamnation elongolaka esprit de mort elongolaka nyonso ya ba flèche enflammante à diable to koti déjà na mois septembre soki olingi o se retrouver na nzungu lokola ntaba to kamundele ya noko te ya tata mwasi te ya ndoki ya quartier te ya ndoki église te ngonga ngoyo makila ma Yesu purifier corps âme esprit na yo et purifier corps âme esprit ya bana na yo to tomboli mongongo to bandi ko belela makila o esombi biso natal
makila oyo e longoli biso na masumu, makila oyo etangaki na Golgotha, oyo lobaki tout est accompli, et purifier corps, âme, esprit na biso, et purifier corps, âme, esprit abana na biso, et purifier corps, âme, esprit abakoko na biso, ba flèche nyon surtout enflammante, plan nyon surtout un monde de ténèbres, likolo na yo, ya bana na yo, ya famille na yo, ezala nul sans effet, ezala nul sans effet, ezala nul sans effet, nzambe mobateli, nzambe motomboli, kita osala, plan nyonso ya monde de ténèbres, nabo moi na biso, na bao balanda biso na Sentinelle TV, bao bazolanda biso na Sofkins TV, kita olongola, ya botutu, ya condamnation, ya accident, ya kufa, ya mort subite, ya batia ekamundele na bonane oyo, ezala nul sans effet. Protéger bana nyonso, o ba mama na bango basambelaka na biso. Protéger ba couple nyonso, o balandaka Sentinelle pe Sofkins TV. Protéger ba couple nyonso, oyo balandaka biso na tongo tipokwa. Ba mama nyonso balandaka biso na Belgique, na France, na Germany, na Hollande, na Canada, na Italie, na États-Unis, na Allemagne, na Angleterre, un peu partout, na Océanie, na Japon, na Tokyo, na Guangzhou, esika nyonso bozali, na Dubai, oyo balandaka biso na Tunisie, na Maroc, na Kinshasa, na Brazzaville, na Sierra Leone, na Namibie, na Afrique du Sud, esika wapi bozali, na Zimbabwe, na Soudan, na esika na yebite, oyo bolandaka biso na Lubumbashi, wherever, loboko na nzambe za likolo na bino. Loboko na nzambe protege bino. Loboko na nzambe za na bino. Nzambe mobateli, nzambe motomboli, tobondeli bongo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Bien aimé, sujet de prière mususu toza ebele tango moyena tanga bakombo ezate batu tu bapesaka 10 na bango na la moisson mondiale. Batu tu basutenaka musala ya Sentinelle TV. O soutena kosomba caméra. O soutena kosombelanga billet tango nakendaka France. O soutenaka kotinda carton, kotinda mbongo na babola. O pesaka 10 na yo parce que na kati ya 10 eza na ba promesse. Eza na tangela bino yango Malachi 3 ezali awa to tango po bato nyonso to bapesaka 10 na offrande na badon ezali bato bazotindika mosala nzambe kende liboso. Alors biso tozo no bonde la pona mutu tu ayebi apesaka 10 na ye awa na Sentinelle TV. Mutu tu apesaka 10 na ye pa proverbe 30-30. Mutu tu asutenaka. Mutu tu oyo apesaka misolo na ye. Bible zolo baboy. Bible zolo na Malachi 3 banda na 7 tina 12. Alors biboy, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière a apporté à la maison des trésors toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison, dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les bénédictions du ciel, si je ne répands pas sur vous les bénédictions en abondance, pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de votre terre. Le fruit de la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées, et toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Awa nazo ke no senga na mutu nyonso tu apesaka 10 na ye. Mutu nyonso tu apesaka offrande na ye. Soki ozana problème ya musala, ozana problème ya musala, net ser obenaki nga na Germany, na Allemagne, ozana problème ozo wa contrat na libela, lokolo opesaka ba 10 na yo, lokolo opesaka ba offrande na yo,
bamsu babenga nga na Paris, bamsu babenga nga na Bruxelles, bamsu babenga nga na Canada, bamsu babenga nga awa en Angleterre. Soko zali membre ya la moisson mondiale au proverbe 33 à dirigeant. Et que nga pasteur na yo opesaka 10 millions d'offrandes, tikete parole au ensemble. Alobi, mettez-moi à la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Nazo que no saka, kolaka, nkolo, ndeko nyoswa mwasi, toya mobali, oyo apesaka 10 minaye, asala ba dona ye, na kati na ministère oyo, fongolela ye likolo, fongolela ye l'église du ciel, répand sur lui toutes les bénédictions en abondance. Peli susu, na Malachi 3, 11 lobi, pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Tikete o nyo soto apesaka offrande na ye, apesaka 10 na ye, na la moisson mondiale, et pas ya ngai messager o naza pasteur ya musala oyo, menacer ndoki nyonso, menacer démon nyonso, menacer moto nyonso, oyo akoya ko telemela bilanga na ye, oyo akoya ko telemela musala na ye, oyo akoya ko telemela élévation na ye, oyo akoya ko telemela bana na ye. Soki moto ayebi ki apesaka 10 000 offrande na ye, parce que moto azo pesa 10 000 offrande azo tindika musala kende liboso. Faux pasteur, faux pasteur sataniste akoyela bino doctrine na lukuta, 10 maisons eza lukuta, 10 mba pesaka te, 10 meza le makambo kala, nyonso wana ezali po yo pa mama te. Bible lobi so ozo pesa 10, ozo pesa offrande, nzambe akomenancer oyo a détruiaka. O azo détruire vie na yo, o alinga détruire bana na yo, o alinga détruire libala na yo, o alinga détruire élévation na musala, nzambe akomenancer. Loboko nanga mobile, ezali kolo, nzambe aba na komenancer, oyo nyonso tu apesaka 10 na ye, oyo nyonso tu apesaka offrande na ye, na la moisson mondiale pas proverbe 30-30. Nzambe aba na ufungola maningisi na lola, bana bazala mayele, batu bapesa bino misala, soko botaka te nzambe apeso bana, soko zana mukanda te nzambe apeso mukanda, soko zana problème ndako nzambe apeso ndako, soko zana problème ya santé nzambe apeso yo lolobiko, soko zana bataki ya sataniste na butu pe na moyo ezala nul sans effet. Makila ma yeso sala lokola étant et contourner le pan na yo afin que ndoki amatata pumbwate. Nzambe alongola nani maladie, nzambe alongola ba o bazana ba problème ya koluka musala, ba pesa bango soko ozo sala part time, ba pesa yo mus contrat na libela otikala parce que nzambe ayebi ke yo pesa ka offrande, ayebi ko pesa ka dim, o soutenaka ba bola, o soutenaka ba bola, o soutenaka ba veuve na ba orphelin parce que nzambe alobi o azo aider orphelin, o azo aider veuve, azo toucher mitema na ye parce que vraie religion consiste à aider les orphelins et les opprimés. Tikete loboko na nzambe ezala likolo na bino, nzambe amona bino, nzambe apambola bino, nzambe alongisa bino, nzambe malamu, mobateli malamu, motsungi, motomboli, mosungi na bato, zwana yo lokumu, nzambe na netuli yo, nzambe na kumisi yo, nzambe netulama na yo, zwa loboko na yo, etushe moko na moko akontribiaka, moko na moko apambolaka, moko na moko atiaka misolo kati na musala oyo, oyo azopesa ba carton, oyo azopesa misolo, oyo azopesa dim na ye, nzambe kanisela ye, nzambe mokonzi, nzambe mobateli, nzambe monetoli. Obongwani te Yawe, solo yobongwani te Yawe, papa na lola yobongwani te Yawe, kita osala yobongwani te, yaola kaki okosala obongwani te Yawe, obongwani te Yawe, papa na lola yobongwani te Yawe, kita osala yobongwani te Yawe, osala yobongwani te Yawe, o papa yobongwani te Yawe, papa na lola yobongwani te Yawe, kita osala yobongwani te, yaola kaki okosala obongwani te Yawe. Topesi nzambe merci abongwana kate aza lolenge moko lelo na lobi
semaine oyo ezala semaine ya mapamboli oyo tosengi na oyo tosengi te